oyo eza motuya le 6 avril esengaki biso na bakimbangiste na bangunza biso nyonso tu message oyo napesa yango deja kala bato nyonso tu ya molimo tokutani na stades totombola mpenza oyo ekombo ya mvuluzi kimbangu weza koma mvuluzi ya bandombe me ndenge nyonso tosalaki ezala na nkamba ezala biso tosalaki eloko moko te tosangana voilà totombola koma fumu kimbangu soki mpe le 6 avril ya 2025 eza musika ata le 25 avril tokosangana biso nyonso tokuna eza mpe malamu mingi mpona kotombola koma fumu kimbangu Mbote mokili mobimbe senko eba ki bozali wana ebele boza kolanda haut-parleur télévision merci na fidélité pe na confiance bo pesa biso to sepelara mingi na ba réaction na bino tant bochara na ba commentaire na lo baraka ezali libonza yo fele merci pe na bandeko oyo ba banza un peu ko benga biso ko na kopesa biso ba idée na bango surtout ba o pe ba koki ko sala plus par rapport ya kosungana tozali libota tozali ko sala mosala oyo ceux qui vraiment tozali bana ya tata moko to la kisa yango pe na misala ozala vraiment plaisir ya 3 alors awa boza ko mona ngai mbala moko nazali na mama kitambala tozali na pour na nini parce que le 6 avril oh leki toye kokuta na pour na koloba que après yango nini déjà vraiment série ya ba émission et que ça vraiment continue na ba ndeko ebele toye pe koyeba na ngamba mama kitambala comment est-ce que les kanaki parce que tout le monde qui est azalaki parmi ba ndeko pe misusu bangunza bana belonga ba représentant ebele ya bangunza tout le monde qui pe yeke en tant que maman ko la qui s'appelle ko zalape parmi ba grand nyonso basangana ki kuna na stade to pe na terrain ya Buda oyo anjili bipai wapi ezalaki vraiment chaud bandeko oyo bazali ba chrétienté bandeko bazali ba pardon bandeko bazali ba chrétien ba musulman bandeko bazali na ba confession religieuse mususu bayaki yango na tina nini to kosolona mama kitambala awa to mona ba pasteur ebele ko tondisa bato na ba stade ko sala ba campagne pe na lolenge ya boye nde salara que bato ebele ba mona que Yesu azali makasi topé ba mona que Allah et ainsi de suite mais tout le monde a bandé ko to ba makambo vraiment ba valeur na biso ba nzambe na biso ba maweja ba mpungu tulendo ba mungu baba tout ça tout le monde a bangote ko sangana pe ko loba ko sala ba évangélisation ko sala ba campagne ko loba pona likambo o Italie vraiment bon nzambe na biso nini ba nzambe wana ya bokoko na biso ba salaka ya minene nyonso na balobela biso te kaka oyo ya bapa ya basala na bato mususu ndepe koma kaka danger pa na biso tina nini tozana mama kitambala awa déjà les choses font mama qui parce que vous allez un peu moi vite fait mama kitambala yenge ingeta matondo mbuta lokumu ezongaka pa mvuluzi kimbango elongona ya kimpa po tango noso tuto taisa bana nzambe mvuluzi kimbango a danger fumu kimbango aleki bango matondo. Voilà, maman kitambala ningo zali ka koloba, maman kitambala ozali ngunza, maman kitambala yo moko mi ben rappel que surtout na rozonga pe na mama kamboloba ki na émission passée na tamboli na kutena ba ndeko belé so ba moninga babi mokendi. Bipai na zaro le ka ba ndeko so ba mokendi to comprendre te ba maître spirituel pe ba lobi ke to moneti maman kitambala koti na terrain na biso ndenge nini ye alobi ke no ba ndeko ba zena ba difficulté na côté ya mbongo tout ça ya kopiko pesa bande comme ça babi ba ontezo comprendre te azali maman Mbikudi azali nganga azali prophétesse azali nani tout ça maman kitambala pour na robandela les sources de présentation les sources na yo na mokili mobimba ingeta matondo te na pena Mbikudi na pena Mbikudi babi ke pa fumo kimbangu nyonso ezali elongo ata mokeli nyonso tu tozana ngo bosenga likasa nzete mbongo tu eza biso elongo na batata bapongo tolendo na bela Mbikudi voilà bande kuna banzela batunenga babi mokendi ermor beaucoup que comme banque biso eza na dance la te nyonso tu elo ni to banesi na kati na ba église na bakati na makilongo tokolo ba même na ba chrétien tozana ba protocole tozana ba évangéliste tozana ba prophète bazana ba pasteur bazana ba diacre eza bon eza par niveau ingeta matondo eza na mutu azana niveau na musala tata mokeli atindi na se na moi
ingeta. Voilà, alors là, yo qui un peu, yo, Zali, maman Mbikoudi. Ingeta, maman Mbikoudi benza. Voilà, maman Mbikoudi, mingi misala bango Zali, pour na sango na bango, serimo et kendara mabe, ti mingi ba komaka ba prophétesse, na mboka na biso pour na robamba bango, mais yo, au bomba. Te nga penza na za maman Mbikoudi. Pour soka tolobika Mbikoudi wana to memela ngona mon français to ba prophétesse. Mais nga pena za maman Mbikoudi penza maman Mbikoudi. Maman Mbikoudi wana penda tangwa kala. Na tanga ba ya kimpa. Mais tozongi susu pona opesa susu message ya musala we ba vulusi kimbangu to musala o kipanvita. Oyo tozo continuer suna ko sala ka musala batata ba puntu. Nga pena za maman Mbikoudi hein. Na pasteur te mena maman Mbikoudi. Voilà, alors tu recoutes na Mambongo le 6 avril leki tout ça qui wana maman qui t'emballa na meki un peu cautionné tout autour ya ville à Kinshasa. Comment chaque organisation mais qui un peu au salle moi likambo mais maman qui t'emballa na bengo kutu maman Mbikoudi. Ingeta. On va tout jouer benga maman qui panvita. Banzo benga maman Mbikoudi. Ezaka oh voilà, molimo tout ingeta matondo. Mais namoni un peu constamment il y a trop le bac bosangani topé bolingo ezate na kati na bino bangunza topé bato bazolo bela papa kimbango bato na bato baki na coin na bango ba misusu na ba échangeur ba misusu kuna na nkamba ba misusu boye mama kitambala yo omoni yango to moni yango te bokabone ezali to bolingo ezali te o total saka ba na tata mokeli tolobi tozana moma ya moyindo fongo na meso mwene pe tozotalisa o ezali bolingo bomoko eloko oke bana elonga o basalaki po te basangisa biso bangunza ezala ngo na lokuta te bangunza penza bokabwana ezali omoni te même minga penda lobi liboso kuna mena boyaki nanga batelemisanga ese na boyaki po te na kati na kimpeve deja molimo etalisaki deja makambo ebele mais na kati na kingunza tokoyi koloba Fumukimbangu ezabo solo boyebi vérité. Maman kitambala penda zabo solo boyebi vérité. Siko eloko oyo bana elonga basala ki pona ba sangisa biso. To sala bo moko bolingo pote musala ya tata mokeli ezebele na nzela mvuluzi kimbangu. Mais ba mesusu pe bazomi la kisa o ezali kibongai. Nga pena so na tema ki na ngate po musala tata tinga sina moya bika maki kambala atoto la musaba kufi fo zakana komikitisa matondo. Pote succès peneza ya koleka. Mais tata mokenda nyonso bayeka naza na komikitisa pote nzamba kotombola côté nyonso tu mabe ezali côté nyonso tu pe bolamu ezali mais côté nyonso tu ata mabe ezali ezaki poto bongisa o to taisaka batu ezali bo solo boyebi vérité po ezana batu ebele o ke bazala ki peut-être na C mais na nzela mama kitambala na matisi ba matalikolo po to zaki biso wana na mbutalufu na kokolufu mais ezape na bandeko mpe mususu wezalaki ke tokoki koloba batungi mususu tokoki koloba mpe bachef spirituel mususu oyo bazalaki na se me mama kitambala mpe lokwa ye aza na ye moto akomikitisa amiyebi oyo tata mokeli na nyonso tienda tindi na se na moya nzela Fumukimbangu me na bandeki kosenga nayebi ke bino bajournaliste bozalaki wana na ndeki kosenga bato misusu bamata likolo me eza mpe na bato misusu mpe bamataki likolo me ngato matisi baona koma Fumukimbangu me bato musu baye pe pona komeka bato musu pe baye pese pe ba prophétie ya lokuta ponga na otesa bato eza bosolo boyebi vérité mama kitambala eza bosolo boyebi vérité est-ce que kitaki pona nini to mona ki vraiment kitaki te to otalisa bato eza babilo mususu nga na boya kango na kati ba kilongo eza na babilo musu pe nga pe na boya ngo en plein d'émission mais ce que esala mama kitambala za likolo te ba télémission te lobi yo moko boyaki mais er moko pe to moni o boujaki o kitina yo tout ça total ça bato eza bosolo boye vérité to lo bakene bateli yo mona ete na kabola ki wifi poso na lobi na pesa ka antenne tout na ngalo nini mais moi ete na kabola wifi total ça bato eza bosolo boye vérité ba image eza au moins ete na kabola wifi matondo pe poesa ça qui prend vite ezala ki wana so batu pena batali penza o ezali milulu wana o elekaki batala ki ngo penza balongoli ki mosuni bakoti na kimpeve bango na pena ki pan vite à personne akiti wana o to taisa bate za bo solo boyebi vérité po ba image ezali tela bato o to taisa bate za bo solo boyebi vérité siko mama kitambala na oyo nyonso tout tata mokeli na nyonso sala kena ndila Fumukimbangu alobaki ezala na komikitisa ngana mitombo la raté
Po so na ba ki na boya ki po molimo da etalisa ki ko tele malanga na ba kiti ninga ko bukana mbuta lufa ninga zo persi na ba kiti po ye mutata ki charger ya ko kende ko luwe ba kiti. O to te sabato ezali bo solo boye bi vérité. Ba lobi lelo mabote belé panza na cause ya ba prophétie. Mais dans kati ka biso mo to vandi wana bangunza to vandi mais professeur muso bimi place ana ke tapi wana ezali poison. Si ko tapi wana ezali poison biso tout to mataka to vanda ka se ke to za poison. Quand tu dois te sabato tu eza bo solo boye bi vérité. Ingeta to te sabato ezali bo solo boye bi vérité. Donc debino bonyasi makolo bino na se ko maman qui tamba la photo tala yo bien. Oh ndeti maman qui tamba la kuta traiter bata poison yo yebi. Oyelanga muta poison na traiter la minute. Mona mwindo auti ozo poison ngam na bikisi yango na hôpital balembani. To te saka bato ezali bo solo boye bi vérité. C'est que yonde ozui molimo yo o mona ke bolongola tapi wana eza na poison. Ko batu tout bazaki likolo wana bazaki na molimo miso molimo te. Hein? Wana ezaki bonzoto. Tota sabato ta boso. Mais yo pe ozo pe. Tota li sabato ko batu tout. Saka batu tout bazaki likolo na. Te saka batu tout. Ba message na ngonga na boya kango na boya ngo pasteur. Yango sutu bakomi ko memona kingunza. Tota sabato to zongi sabato na kibiso. To la kisabatu ezali kingunza za nini? To la kisabatu o ezali kibonzambe na biso. Pour les lois, boté belé pendant la cause de la prophétie. Ba pasteur peut belé, ba commis ba poison, dans d'autres to ba commis ba commis belé à cause de la prophétie. Prophétie bomi mo qui le bomi moka. On tout ça va te dire bo vérité. Pour te ngana lo bakango qui c'est zate kindo kezate. Maintenant que sou pe kuna kana, biso kuna ba misusu ba aba enda ba mpungu. On a le bango na constaté. Ce que maman qui tambala na boko ko sikoto mpungu ezali malamu to ezali ezana kati ya kingunza to ezana kati ya kingunza. To taliza batu tata mokeli azanganga banganga zandoke bandoki. Azamuta bakisi. Neti ngape na gramuta bakisi. Na nzela tata mokeli na nyonso. Donc Nzambe kaka te to mona ka Nzambe bon. To taliza batu. Mais yubino mona ko bela kuna kuti neti zabo bokanga babiloko na bino molimo déjà comprendre. To taliza batu biso taki to pesa message. Ya pongo tuleni. Donc place wana to lobaki ezaki donc guerre pénale. Guerre ya bato bali komi welela. O to talisa bato. Na talisa bato bena ke molimo na Nzambe pasola mutu nzele pe créer mutu. Mais ngesa kinga pasi parce que komona marambo to so komona to mona ki awa basala ki comité moko boye en rassemblement ya ba pasteur o wapi l'état singa ba sangana. Oyo wapi ko tout monde qui papa dodo kamba za ki mokambi nango to moni ba pasteur ebele basangana ki matondo mbuta bande ko tout bazo déclarer que les ala ki quand c'est le ko ngana to tali c'est le ko la kitaki nanga o eza motu ya le 6 avril et senga ki biso ba kimbangiste na bangunza biso nyonso tout message na pesa ngo déjà kala batu nyonso tu ya molimo to kutani na stade hein to tombo la penda o ekombo ya mvuluzi Kimbangu. Weza koma mvuluzi ya bandombe. Mendenge nyo to salaki. Eza na nkamba. Eza na biso to salaki logo morote. Lobi le 6 avril. To salaki logo te. Molimo sepela kite. Fumu Kimbangu pa sepela kite atala kanda. Matondo. Bozu mokolo mais beaucoup bozu sala ngo président pesi mokolo. To sala ngo te ndeti président. Tazong si penza le kumu bankulu bambasi. Ba continuer na ko battre la président. Ba continuer sous na kotia na kati na ki Kongolo ya batata maponto lende longo na libota na ye to lobi ke miso molimo eza likolo na ye elongo na batata maponto lende merci na mokolo apesa biso pour na le 6 avril hein et kozala pe sous sengo mingi ata le 6 avril ya 2020 combien 25 eza malamu mingi soko apesa biso nzela même na stade to sangana biso nyonso tout batu tout o babela ko bafumu Kimbangu to sangana voilà. Hein? To tombola comme Fumu Kimbangu. Ce qui peut le 6 avril, il y a 2025 et za musika. Attends le 25 avril. To ko sangana biso to kuneza pe malamu mingi pour tombola comme Fumu Kimbangu. Pour moi na ina rekete. Pour jour wana ka le 6 avril. Et ça la malamu mingi mais soki kaka bakimbangise bazana kwena bango. Bangunze bazana kwena bango Fumu Kimbangu azo nyonga. Pour nini batomboke lié likambo nini mbongo ba pasteur balingi ba bomba na likolo ya mbongo et comment qui guerre ya banini mais ce que tout le monde pena mbongo na kingunza ndeko biso kuna to wana ko tumbongo ezate wana ko tumbongo ezate mbongo ezate na za bo solo boye mutu na mutu aso ya na peve ya bima na succès na peve na yesu ko ba peve wana poza pena peve tata mokieli eza pena po eza na bangunze bele bazaki wana
de tout le monde messager parce qu'il y a un problème grave pour l'hôtel ça total ça wana ba koko liloba la nzambe bo moyese ya seko ya ba koko ekotika la seko ndeti ngai na ofana ba dara na zana omona mukie mais depuis papa mangongele kenda baza ko souffrir koko mangongele akokanga na nzela classe omwana banti mbangu na kimi koko mangongele akokanga omona yene même na kati na lupongo na biso po ya bane ko tambola bien ba disciple total ça bato na bosolo boye vérité on sentit pendant que kingunza penza to sentir o aso le bipe kena ke nga pendant na zabo na ata biloko pendant que ba mindele ba salite o pe on y pendant bien rafia quand to mona ba beti bongo bien mon koto na e ya rafia o total ça bato so beti o pe li kaka total ça bato netika ba papa wemba total ça bato za bosolo boye vérité wata ngona biso to aba mikie au moins la peine que boya bota lisangai omoni wazaka na sanza wana ba opesa nga ba histoire mais un mot pe na obenga ba pe batama boma loko total ça ba non là on peut comprendre non ba koko on me peine que okoke penza na kata kilongo na bango penza okependa mukola misatu okuti penda ba mbunda kuna ba inspiration moko o peine que lobi penda awa penza qui peut fezawa eso total ça mais total kana biso misusu na biso bangunza tolingi to négliger ba koko to final lokola bato mangongeli olandi mais biso na mbuta lufu koko lufu to boya tango ndio moya ke to lekise bango o total ça bato za bo solo boye bi vérité po to sangana kina kata kisasa awa na bana elonga o bazali banda mboka poto tombola o ezali komba mvulusi kimbango pe bana elonga basangisa biso bangunza poto za na bokabwani est-ce que landi mais ke bantet o bazalaki batie pakalufu ba président musu bazalaki batie pe pakalufu batie pe makitambala siko déjà bapesa kinga titre na wela batemisa ngai sofwani faut ba lakisa baninga o bayebi bango te et ça c'est normal baninga musu bayebi bango te nga monde entier mobimbe yebinga siko baninga musu bayebi bango te na wela batelemisa nga poani te faut to tombola pe baninga ingeta matonde zaki na lolenge ya mabete faut baninga musu pe to tombola po balobi mutu abika kana sima mutu mutu azwaka pe succès kana sima mutu faut na pesa pe baninga mutu succès place nga na zawana na kiti bango bamata matondo ingeta berreur nini omonaki na le 6 avril ya lobby te berreur ezaka ebele oh ngalo baka bosolo berreur ezaka ebele tozaki na posa totalisa bangunza totalisa moyindo to africain oyo eli kotesa moyindo aza nani est-ce que lobby fumuki mbango azaki na esengo na mokolo wango na makambo wana elekanaki na ndenge mama kitambala ndenge na point de vue na yo na kotala na makambo esalemaki le 6 avril oyo ya 2024 papa kimbango vraiment na trône na ye kotala vraiment bana na ye après ba année ebele siècle kutu komi kokende ndenge yo moko tali est-ce que pena papa azaki na esengo te totalisa pena batuta bosobo yebi vérité mama kitambala eza bosolo boyebi vérité tokoloba pena na ebandeli pena kimpeve ezalaki pena kimpeve ezalaki po mona nde nakabolaki pena ça va kimpeve ezalaki kipanvita pa kitaki wana personne mais comme il a air moko boye babungisi na bango kimpeve bakotisi kibonzoto matondo naotalisa bato eza bosolo boyebi vérité po ezalaki mokolo ya mvuluzi kimbango po batalisa mokolo wana elakisaki nini bato fo basala nini bato fo moyindo fo azala nani moyindo fo asambela nini elakisamaki te elakisamaki te ese yo oyokaki kuna mama te nayebi toso mama te elongwe na nsima kamera yango epesaka kamera kiti na nga bato bayekili batelemaki bipai na bipai oyo message oyo esengamaki epesamaki te vuluzi kimbango asepelaki te totalisa bato eza bosala boyebi te ese message nini epesamaki kuna ampa kopresente bato ampa ngai pene namonaki lokwa tokenda kosala elo te vraiment mais bandeko balobi bosala kera fallait ndebo kinde kutu na kamba sika wapi mambo ngeza nango mieux bongo kuna kutu libanda fumu kimango libanda ya nkamba bongo kotolo totesa bato ezali bosolo boyebi vérité eloko nini oyo boma moyindo likamba kibongai oyo mutu tu alinga mimonisa ki azali mais mukola lobe ezaki mukola message ya kimbango mais message ya kimbango epesami te nga mama kitambala nzali bosolo boyebi vérité kuna tokendaki kosakana te tokendaki pete ke tobanda na kopresentaka ke mukendi ye otelema
fulani ye otelema te po tan wana tokotisa bato mwa implice na mutu. Donc le 6 avril c'est bato ba retenir makambo belé ya papa Kimbangu. C'est que bato ba retenir kina bango kaka mukendi ndenga telemaki kuna kote kuna bamoni chorale moko yembi kuna isusu ekomi isusu kuna bakomi kowela po nyonso tezaki caméra et sala musala berere wana nyonso tu wana neti pona nga mama Kitambala na mona ki kutu le 6 avril yango il fallait na prier na nga ndako. Voilà. Il fallait prier na nga ndako. Tala bisika bamindele ndombe baza ko leka biso. Côté organisation. Tangu rimpeve ndeko za place wana. Na mona te sika ba pinoli babiloko place wana te po babiloko izalaki. Na terrain wana. Na mona pete ke sika na bakwe wana batamaladi bazalaki o mama Kitambala ndeko pesa media. Il fallait ba yawa sopelo piko. Totalisa bato. Mais sikoyo kimpeve ezalaki nango mais kimpeve longe bato bakoti kibonzoto bato nezo bakomi koningaka bamimonisa ke mama Kitambala ye wana kingandi ye wana te kimpeve linga bongo te kombo tate eza komikitisa mpo nzambe atombola po place wana namoni miracle moko esalamaki te po nga aza kosolo boyebi vérité. Est-ce que miracle peut être important mama Kitambala? Oh c'est important boyi te bato mosusu bayaki wana bazalaki mpe bato baza na bamaladi po bandima vraiment ke po bandima likambo bonsambe ndenge bapasteur bazaka kosala bato tolobaki yango meme ke place wana moto aza na maladi boya na bakisi bamisusu bakozwa bakisi ofele esalamaki te sotelisa bato eza bosolo boyebi vérité. Mais pourquoi biloko bino bolobaki mais bokokisi yango te ndenge papa Kimbangu ngai par na nga bapesa ngaka part ya média esozotelisa bato eza bosolo boyebi vérité. Mais natali ke ezali lokumu ya mvuluzi Kimbangu eza bukola mvuluzi Kimba ya Kimbangu ndenga bekisaka ndenga saki bikamwa kasi ngamoko ingeta omona te ke bino nyonso tu wana bozalaki place wana na ebetisaki nga libaku te teke kobi ke oyo intel azotel atozwaki 300 atozwaki 100 atozwaki 50 mais nakoki koloba ke omoni ke nga na memi ekuluzu na ngai oyo balobaka ke na memi mokumba na nga ti na suka ingeta atana linga ke mbongo ndoto tesi yanga ndako na olala nzana mena mimaki mais pe na sisi na telemi na yo zonga pona ozela nini boka enveloppe pona nini tokenaki pona komba fumu Kimbangu na komba bankulu bambasi balongi esili tokopanda kozela ba enveloppe pona nini ya bambongo ya transport pona nini c'est que tokendaki intérêt moko place wana nga kendaki pona komba mvuluzi Kimbangu pona lobako na tambela na tous les sortes ya l'église na mona na l'église mususu bakoteka kaka ba calendrier ya pamba oyo totia na kata ndako ba $10,000 totalisa bato eza boso boyebi vérité. Na mona mpe na l'église mususu kaka calendrier bazwi photo peut-être mama Kitambala kaka batie wana bapetaka pa bateki mpe $100,000. Mais biloko ndenge natalisa bato mpo eza bosolo boyebi vérité bato balongwa peut-être na matalité moko boye oyo eloko basalaka nango na ndenge ya likambo ya bakisi po ezalaki na koko moko na biso wana mbuta moko alobi auti bakongo na bakongo bakotaka zamba nga na bakongo mpe ekobanda mwanda boma matadi tolaneli na bamboka na nyonso tu bakosenga mbongo ta kisi opesa mutu me bakomelo ordonnance ya bokoko totika kokota baninga na kati ya buli yeke po te mbuta na telemaka alobi boye bakisi fo ezalaka ofele na komba fumu Kimbangu eza mabe te bakisi ezala ofele me na bato baza na kati ya zamba me na kati ya zamba mpe bokota mibeko ezalaka ototalisa bato ingeta siko awa na toza na capitale banzete nyonso tu esila makala 200 ya 1000 fois bakangaka boye so olami pondu fo olamela makala misu ya 5 to ya 10 so okura eza te lumba nyoka bakoma oteka siko tika kobeta bato mabaku eseke na kati ya mutu ke traitement ya bokoko ezala kofe ofele te mpo banzete so otali yango meme na kisasa ezalaka te biso tokenda kosomba bango mpe na bakongo baloba te ke batraita kofele bakomela mutu ordonnance yo moko kende sika bateka bakisa bokoko soki ordonnance nana ekote ta osombi ka oyeli bao banzete elingi kotalisa te ofele mpo bakomi ordonnance epuis mokili pesa eloko ozwa eloko mbuta omoni mais ça bangunza baza basali te bangunza baza kwa bantoki moko boye bangunza baza kwa banini. Mais c'est aussi un constat mama Kitambala pour nini certains ngunza jusqu'aujourd'hui bazozala bopeto ezozala te bangunza baza bopeto bo talanga ngana sako mkomusi to tala émission sexy te kaza baza boso bo vérité et bon bopeto zaka sexy te kaza
bato bokataka nga na zaka boye ndi na zaka boye naza naturel ata na longo linette naturel voilà ingeta totalisa bato eza omoni propriété babota manango yo betara ba makamlo ba maser omoni ba maser naturel mais ba suki na bango wana ça la moi bien sexy ngunza sexy totalisa bato ata bosolo boye bi vérité voilà même isusu pe faut pesa rapide conseil kasi nga na pesa conseil te omona ngunza mususu bana kitambala na mutu elongo raté ngunza mususu dépend la taki vuela ngunza mususu ataka tante ya kobenga ta mwana vernis tanga ta base ezala te bangunza mususu pe batie basili bangunza mususu pe bapexe yo mona lonte te totalisa batu te c'est comme le roi église. Merci Matondo maman Kitambala toujours qui m'a derrière Ngonga. Alors tout côté dans les Kambopé il y a un traitement, parce que papa qui m'a dit que ko biki ça va plutôt que ngama ki ndenge toujours lobela awa lobby c'est les makité mais là maintenant tout quand on a quitté na ngamba tu comprends te et on a quitté ngwana pona so normalement le quoi tout dans le mususu tout ça va être bosolo boyebi vérité voilà mais tu que en vrai ils ont continué on les a tous dans na moi kimbango voilà bande ko miracle babika moi ils ont continué ils ont continué kaka mais qu'on continuera kaka depuis que maman Kitamba a traité na lika sans était mutazu lobiko voilà bata ba cancer ba témoigner bata ba diabète ba sida ba prostate ba myome ba kyste kukolo baté et ça ndeko mon état likuna lobi akena hôpital ba lobi ne myome qui est disparaître. Hein, tout ça batou ezali mayele oyo mvulu zikimbangu apesi biso ngalo bango ke mama Kitambala er moko be molimo nange silika kaso na mona mabe tout ça va kande yaka maka soto na mona mabe molimo nange zo silika so na mona mabe molimo nange zo silika so molimo nange ba ko silika boko mona mabe akana diko pete ba misusu wana en plein ba service to ça on était que no et puis madame te yanga ça kila kita pas mon niveau de Dieu va d'accord silika pas mon niveau tata elingaka salité te hein mon niveau tata elingaka salité te neti ngai na lobango ke mwa Kitambala ezala bande ko musu na kati ya lingomba nkamba ba kota na ba sapato mais lobi poto moni ya biso bangunza ba biso ba kota na ba sapato on a honte c'est que biso tout tous qui même esprit pour ça tous qui même esprit ordre numéro à la même il a sécurité et ça la président malgré ba no moleste pas au hôtel sabato et ça bo solo bo vérité mais lobby et ça peut na autorité mususu ba continent ba sapato ba telemi pe liboso ya podium ce qu'on a maman Kitamba na sima na bango on a kitaki po na boni bato ebele mama Kitamba ndenge okitaki milulu esilite te na misantaki nga te mpe kanda sikoyo ya kimpeve banjo omata yango na misengelaki kaka milemvo na kiti nsima nazongaki lisusu totalisa bato eza bosolo boyebi vérité voilà alors bandeko traitement ou bien nakolo baneti recommandation opesaka bandeko mingi sur antibiotique ingeta ezozalaka nini antibiotique nasala ingeta nasala yango na 7 plantes ingeta yango ezotraite barein ezosokola makila masuba tension ya misu ezochange mutu po misu po na ebebaki échanger epekisi mutu apeti ezala bato mosusu toilette ekomela bango mpasi omoni mutu azongi mpena na toilette na ye normal kaka antibiotique apamba ezotraite 7 malades nasalaka yango mpe na 7 plantes po totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité eza mpe na ndeko mosusu abikaka na sida na antibiotique eza ndenge molimo ezokamba ndenge molimo ezodirige donc bato mosusu kolia na bango bato mosusu kolieza pasi bato mosusu mpe ezalaka lali me ntango alamuka otosanti nzoto mikwa nzoto pasi antibiotique wana ezolongola nyonso antibiotique wana ezosokola masuba ezosokola makila ezosokola barein ezosokola tension ya misu ezolongola tous les likwanza tous les mbuma oyo ekuti na nzoto antibiotique wana ezokatula nyonso tu ya imbi ezokombola nyonso même comment ça toilette passe ezosilisa même bato mosusu basala mpe batoilette boye makila antibiotique wana ezosoigne matondo
Ok, yango na mingi recommandaka baza komona na ngai tous les kiss nanga tous les maladies nyonso ezala prostate ezala cancer ezala diabète ezala nyonso ezala sida tous les maladies na traitaka ata na pesa okisa maladie wana antibiotique nanga ezanga te ezala côté à force ezala côté ya auto bengani hémorroïde c'est que antibiotique wana ezanga te yango ezoaccompagner maladie nyonso. Donc, tu as un traitement, mais pour sauver sembe. Mon NP, moi santé, moi bouton tene longi. Mais ça dépend par rapport à Ingeta matondo. Ok. Tous les kystes d'anga n'accompagnent na antibiotique. Voilà, c'est quoi yo kyste. Ingeta matondo, tu as la bakisi ya komela, tu as la bakisi ya pire. Mais accompagné na antibiotique. Ce qu'on est combien de place tous les sorts, ingeta et konika ngo muta sumbi yango. Bendi mafuta wana asumbi yango akosanza te masumbi matondo ingeta matondo abengi pena pe ke mama kitambala tala boye mukenzi osala kwa assembla bato ebele bazobika bazoza bikamo na koma fumuki mbangu na kisa likasa nzete ofumuki mbangu apesi mayele pa mama kitambala bato bazobika ezala bato bazana ba Philippines na Australie na ba États-Unis partout même na mboka na Congo ba témoignage mabeza te ingeta nga dans un sika okimate na yamba mutu nyonso ta uta libana mboka auta wapa yaka okuta nga kisika oyaka okuta na chandate na kuta na mutu na flat te na kuta na mutu flat te o batu ba yebe sika na vana rate na ko traiter batu na flat na ko na batu ba service na flat te na ndaku nanga ingeta matondo yango ezo talisa ke bo solo boyebi vérité po exemple na bande ko mususu azo traiter mutu ala ndia service ba yebi ndaku nete asa mutu mame ba yebi te oh so nazo kosa bande ko batia na ba commentaire ba yebi ndaku te mais azele mo flat avant na kuna nyonso tout service kuna ya ba mari de nuit ba femme de nuit kuna mo misusu ba pasteur ala ba ko bima na bango ingeta alio a escroquer mbongo a escroquer pe na nzoto ebele mona ko sama comme nazolo bazo beta pété suka na mutema nazotela na ba dossier na bango ebele awa pona bomela bango moto mama itambala ba dossier batana izala kaka mususu to bakisa makaka ebele na mupandi na biso pe bangunza tikalo babo na bangunza na biso ingeta pona tiki telefone mangunza na biso lisusu ekamusinga a traité on peut s'embongo na traité kota maman moko aza na oyo na mboko ni na Londres atindeli ngunza wana mikolo aza na séminaire moko na Debonome ngunza nga bima na ba Debonome allez maman na $4000 allez maman musu $3000 bakisi ekedate ngunza mikolo azo sala mu séminaire moko wana na Debonome bima kota ba Debonome nazala ba sauter na ebele ba misuku to ba ofutele ba ticket baya ba misuku to mama kitambala yo déjà kena déjà kuna ko bimisa da manzaka donc cop oyo to mona ba pasteur te wana sikoyo nango na oloba na kingunza bazali yango moni ke fumu kimbangu alobaki na tangu na ye bato ebele ya lokuta ne solo ba kopima ko yeba ko trier mais siko na ndela fumu kimbangu baje wana soke sakani akozwa fimbwa kekeli poso okie na ndako nganga okuta bible mais soko okie na ndako nganga partout okie na tamu kendo vandi wana oyebi keluka te mais oyoki komba keluka c'est que fumu kimbangu aza muto sakana eti fumu kimbangu aza muto sakane bajete po okozwa fimbwa kekeli po fumu kimbangu asala babikamu ebele abikisa bato misusu bazana bakaba opération omeli pe kisa maki profita te mais olotie na butu fumu kimbangu na tongo po la muki sida ezate na tango po la muki cancer ezate na tango po la muki kamoko ya opération balinga basala yo ezate na nzela mfumu kimbangu c'est que totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité pe na kebisi bambuta na nga to na kebisi ba yaya misusu na te kebisi pe ezali bandeko nyonso o ba benga koma mfumu kimbangu mais ba koma benga ngo na lokoso ba koma benga ngo na escroquerie mama kitambala lobya ko popola bino nyonso mikolo na pemisi no ba pasteur pour moi ba pasteur mikolo na pemisi ba pasteur mikolo moi ba doser sikoyo ba yesi ko ta kingunza ba komi pasteur ngunza na kingunza pasteur azala te pasteur ngigandi pasteur kitambala
Pasteur Lufu. Comment papa Kimbangu komelengi? Inge comment papa Kimbangu komelengi? Komelengi. Inge ta matondo na lobaka ngoti. Ba pasteur ba ko changer na chair. Na pas ça belle comme mususu ba belle comme Fumu Kimbangu. Tout moni prophète Joël Francis le seul parmi bango où a déclaré à yebisi ba pasteur nyonso yebisi ba ndekone nyonso ba pasteur baninga lobi que botika papa Kimbangu tant azo sala mosala Branham kutuna ne lokote. Ba pasteur ba biloko bato belé bozo ko kumisaka na ne lokote. Ton pona nini bozo ko ndima ya bisote. Mais na sepeli nango parce que hier même message dans la pesa ngo kala na pesa ngo na 2017 kuna na marana biso na o. So 2017. Ba pasteur mingi baza na vérité. Na bisa ingeta na baki ekokoma na moment moko même ba pasteur liboso cher babando tanga koma Fumu Kimbangu. Ata za posa tanga na ekombo mususu matanga koma Fumu Kimbangu. Ali ngabi misa koma mususu atei banzimi na eko etali Fumu Kimbangu. Tangu ifweni balobi moyindo fongola meso mwene. Otota sabato ezali bosolo boyebi vérité. Otozaka kaka na mwango kaka ya avril. Toyebi ke Fumu Kimbangu abimela mutu na lolenge na ye pe abengela mutu na lolenge na ye. To longola pena kibonzoto to kotisa kimpeve pote bandeko na este bazolela. Pour lobby fallait to prier biso na surtout ba force to kutela ki nango wana na force Fumu Kimbangu. To sambela lobby bangunza na este nini ya este sale. To sambela po na mboka na biso pe Congo. To telisa bato eza bosolo boyebi vérité. Papa Kimbangu azolela bisika zo. To sambela pe et combien ba concurrence Mbuta Fati. Ingeta pote yende apesa ki mukolo wana ko ya lobby ya le 6 avril. Yende buta tomboli yango. Totali sabato tu eza bosolo boyebi vérité. Na moni pe prière moko basalela ke place wana ezate. Lobby moni basalela ke mukonza mboka prière. Est-ce que moni prière etele mezakana? Désordre na désordre. Totali sabato ezali bosolo boyebi vérité. Mais to komi suku poto mema batu na nzela, to komi mema batu na buli yeke. Mama kitambala ezali bosolo boyebi vérité. Na lobaka ngo soki nazo comprendre vérité ezali bokotie na ba uzi. Na lobaka vérité. Voilà. To komi na suka bande ko balandi botala kibiso mingi merci na confiance na fidélité sur sepeli nango. Tala mopanzi wana ozotala biso na télévision, zo téléphone na yo kotaka haut-parleur télévision, s'abonner pour que okora toujours kolandaka ba message nini topé masolo ni torondoza nango de temps en temps na mama kitambala topé masolo mingi tozala nango alors biso tozali ko pesa bino bambote ingénieur Ampère Elohim Ngele si bango baza kuna na ba machine ko beta beta Christian azaki wana pona ko kengi dila caméra yango kitoko mingi et mama kitambala tozongi pa na yo oza koyamba ndenge nini programme échanger to ndenge nini programme échanger mardi vendredi kobana 9h okiti na nganda CC hein ozwi mutuka kinkole partout ozali oyiba kito na arenganda CC so komika na arenganda CC prince ekote ya mama Olive koke na hôpital mama Olive te to lobi prince ekota kana ya mama Olive première avenue hein otelemika wana obengi numéro mama kitambala ngwana eza fichier ozwa ko ezali solution ba problème pe bato ba kopima ba yozwa yo o tota ezaka bato ezali bosolo boyebi vérité bato surtout ba ebi mama kitambala changer te et sika mama kitambala yambaka azaka ka wana mais zwa mai zwa mungwa benga limera mama kitambala eza fichier okozwa ko ezali solution ba problème na yo na nzela mbuluzi Kimbangu naza mutu pamba mais Fumu Kimbangu bankulu bambasi o bomoli bongo to baza basima na ngai oyo ngana mikita bango nde basani bamata elonga tata mokena nyonso na lingi bino mingi na koma Fumu Kimbangu pe na lingi bandeko na ngana surtout bangunza na lingi pe bandeko na ngana surtout ba pasteur mais na komba Fumu Kimbangu elonga batata bapongo tulendo balobi to sala musala yango na bosolo na boyebi pe na vérité to kozwa ezali solution ya ba problème na biso matondo mona betaka tolo azonga sima mais moto abetaka mokongo kendaka liboso et la kisi que to komi na suka pona émission mokola lelo ngana lela bino ya trop MC Ntongo mama Kongo to pêche bambote bele bisika wapi ozwami na royaume mobimano ozali ko diriger pourquoi pas ko le fungula le Saint-Esprit ba mona réalité mais il est parmi nous to pesi mbote na maman Bibiane to pesi mbote na maman Brigitte pourquoi pas to pesi mbote na maman Nano Soki maman association Mofondo maman azwa charge ya rolisa bana pe kotangisa bana bayeba makambo ya bokoko bayeba bankulo nyonso mbote na ye ngana bino to silisi pe to kutani au prochain numéro bye bye ingeta